Voilà, Tindika Télévision, Molobeli ya Fachi Beton, Kamwasi Chilombo, Mwana ya Suka, ya Maman Marthe Kassalou, Aza ensemble de Nabino, Poto Solola, Masolo ya actualité, Masolo ya Mboka, Masolo ya politique, Boni, Boza Malamu, Kamwasi Paza Malamu, Santé Muzuri Sana, Kaka Ndenge Bozomona. Déjà na reprendre boulot donc nazala ki bon ke na epsa ki no santé sala ki mwanzi mwanka ezaki na malaria sikoyo donc reprise avec énergie na musala pe ya mfumo wa litunga Fachi Beton. Accident de circulation et salami lelo na place commerciale na ma campagne 207 où il s'agit de transport, je crois que tu as matadi kibala, ipen, ikedakati, côté à Gambela, tutani na mutuka ya mabaya. Donc je crois incompréhension ba chauffeur, biso ba chauffeur balingaka ko doubler, balingaka za liboso, donc ça ne va pas. Bato bazoki ebele mais na moni nanu ebembete. Chers internautes, Mamou National single ebimi. Makambo yembi nazobi sabino siko. Nakatanga babengi ngai, bayebisi ngai bato batako se plaindre pour un nombre exagéré ya ba conseiller ya chef de l'État. On en parlera. Photo ebimi chef de l'État na piscine aza ko sokola na gondo ya bleu apesi mukongo. Tout solo. Pour le conseiller chef de l'État, nombre, na robet appelé solo, na expliqué, ba na katanga ba bengi na téléphone, ba ngba ba pourquoi. Restitution ya ba bien, justice échangée. Bo réclama ki trop bolobi awa na komwe koma ki oyibi basambisi yo koti makala otikal na mbongo. Donc des vrais voleurs ba ko préférer ba yiba na Congo parce que ceux qui ayibi ba kangié a ke prison otikal na bien mokola ko bima akomi riche. Échanger. IGF a mis secret, il y a détournement, bambongo, oyo, il y a payage, nakatanga. Banani ba yibi, na émission à l'élo. Balobi, selon ma information aujourd'hui, BGFI Bank, andimi, kozong sa bambongo, oyo masole, betami a détournement, bambongo, il y a famille, il y a Rambo, il y a Chine. Tobandi. Tobanda na makambo etali photo yango actualité photo ya chef de l'État na piscine ebimi. Bon, nako proposer bino quelques photos sans commentaire ya ba président ya monde. Mais bon nango différentes. Total monani. Après tout ça, on a commenté la photo on ndenge ezali na oya Fachi. Na dédié espace où il y a ba photo ya ba grand prêtre na notre na émission nanga et pas il y a Chaco les commandos. Donc na kati à Londres boye ba ke bozana mutu moko comme na Chaco les commandos. Commando ya Fachi des fois te soko poussani tout à modisu moko soko ziozati. Donc wana pena badana vaccin Chilombo yo na vaccin Chilombo Chaco les commandos Chaco wapi na Londres botala ba photo oyo ba président mususu ko ya Fachi commentaire après. Sans commentaire, hein? Donc, tu as une photo sans commentaire. Regarde.
bomoni ba photo ango mais oya Fachi ngana ko tala ngango te mais je crois aussi bomoni ngo déjà oya Fachi pesi mukongo. À mon avis, dans réfléchir, c'est comme si ayeba ki teke bakangi photo. Pour mutu nyoso so bakangi photo abonga maka. Azoka position. Ayebi ke balingi bakanga botala ba photo ba président musu ndenge ezaleli na ba Zuma, ba Macron, ba Obama, na Maréchal Mobutu. Donc on doit sentir que ayebi ke ba donc voyer photo aza ko se baigner. Oh ya Fachi na mukongo. Ndire mutakangi photo Fachi ayeba kite. So oza mwana so vous avez des Fachi, photo ya ndengwana, vous gardez dans la famille et vous publiez dans les réseaux sociaux pour quel intérêt? Donc, vous na boito le bakeno na ba fiti dans la famille. Pour photo on est Roger te mutakali photo wala. Roger c'est parmi les photographes à président. Ils appellent vieux chaque côté. Ils appellent Omar te, batinataki ba komona bango ba photographe à président. Ils ont photo ya téléphone. Et vous êtes la membre de la famille. Botika, na ebisi bino botika. Siko ba komo zwa elongi Fachi ba tie photo wana, bazuna batoyo baza ba pauvre ba konda botala président, ye na piscine, botala siko na lomami, bato bana ba konda ba sokola na maya nzwenge. Bon, comparaison wana, nebi ko minga lokola intox ba profiter na yango. Cher internaute. Ba pauvre ba kosila kate ata Fachi sali nyonso ba bola ba kosila te. C'est biblique. Ce qui ba bola ba sili ba riche ba kosala sa banani po balakisa ba œuvre de charité. Faut mo bola zala. Nzamba sala kindenge wana. Ba riche ba kozala, ba pauvre ba kozala kaka. Mwasi ya ndumba ayeko sokola Yezu makolo na parfum. Muyuda lobi abite. Malasi oyo phototeka to sala ngo teka sala to récupérer Argentine. Argentine on a to sala ngo Damien. To sombi ba divin fula mpungu avec pimenterie de Lukala fete bandakate bandi. Jésus atalié. Yo olinga Argentine tikadi parfois yo bapa kolanga makolo ba caresser ngai na pe mututi na pe mutu na pe na ba sensation parce que Jésus-Christ était 100% Dieu 100% homme abitika ba sala ngoye sala vrai ba pauvre yo bozomona bozana bango kaka mikolo tu ba osilate Jésus alobaka déjà nzambe ase. Mais ngai Christ na nzoto boyi na kozana bino mikono sotuté na kozana bino en esprit mais na nzoto boyi corps physique na kozana bino chaque jour té tika na profiter lokola naza mutu na sa mabele ba masengadi na ka peu vrai. Donc Yuda pa laki jaloux donc alinga kité le sentiment Christ azomona yepa mona. Dans l'ingénieur ndenge yipe ba masakaye Christ est pas mon ango yera la Bible Saint-Esprit amen amen te ça bina zape mutu parce que Bible zolo ba que Christ était 100% Dieu 100% homme yango bomoni Jésus peut aller là qui alors qui passe parce que avec na chair nzoto ya mutu place à la gina donc ba bola wana o Jésus lo baki bango na baza petit na Congo na poto pe na mona bango les clochards na mona na beta masore belé na poto o na monaka. Donc, même la porte de la Libanda, les pauvres ne peuvent pas faire ça la nyonso. A aussi sa pauvreté à Congo, pour ces bibliques, les pauvres ne peuvent pas. Bon, comment comparer, vous avez photo, vous avez pauvre, vous avez Fachi, la piscine. Bon, la piscine, les années. Ils ont vraiment reçu des choses, à chlore, c'est le fait que c'est solide. Et c'est quoi? Ça monte. Ils ont sport. Et ça, là, bien pour nous autres. Bon bah dans la charge belé makame belé na mutu frère moko moi piscine ngana za ko attaquer plus mutu a photo so na ki ke Fachi le basa la photo aza mutu kaka ndenge yo linga photo yebe alinga photo makila oyo za lango yebe président za lango ba sentiment oyo linga président pe aza lango po aza mutu ka lokola yo pourquoi oyo lingi batu mususu bolingi bazala bongo te
Mais bon temps la week-end na Kinshasa week-end, na boy ko ça ba publicité ba place abat. Ba place belé ba ko se bénir na piscine. Ba place belé na limité na 7e rue de na ngambo pe na ngambo yo na Gombe sans compter ba hôtel à minene, piscine ezali. Ba to ba kena ko sukola kuna na piscine, nde ba ba patron, nde ba danger. Mais na linga ki photo wana Fachi à la kissa, c'est-à-dire à la face na yeke azo sepela ba kanga photo. Donc on a l'actif la photo ba président Moussous. Mais wana on dirait photo moko ba kangi président yeba kiti. Et lo que ça linga mabe ya mwana. Donc biso tout comme ba journaliste, ba photographe, partout il faut filmer. Ti la kasumbalès il faut filmer. Donc secret dans la société. Wana les chefs de l'État. Photo na ye avant il m'a traité kango batali ba moni ki otoko boka na réseaux sociaux oyo to garder na ndenga famille mais bino nyonso comment ko partager Fachi n'est pas n'importe qui na lobaki ke ngala komaka rapprocher ya président na Matadi ngai ba ina champagne bala mona longo journaliste na balon kitsa watu tout ba téléphone na se te ba yeba ki pe ngate ba opaka bazo ba télé na ngatindika ba ko sala la procès dikitsa vers wana di. Et comment dirais-je? Qui t'a téléphone? Mais c'est qui t'a téléphone? Bah tout va quitter ma téléphone, bah image on est bimate pour faire mais champagne dans ma taille. Ngala salam salam. Mais dans ce cas moi, ceux qui va rapprocher, ceux qui enfin, je ne sais pas ce que Fatia da tout monde va rapprocher. Bah tout va simba ba téléphone pour mettre le président. Bon ça là très attention. Vous allez ternir image du chef de l'État. Ce n'est pas bien. Qui peut être à côté des chefs? Qui ne peut pas être. C'est triste, hein? C'est comme ça, tu crois que tu défenseur. Tout ça, boue. Tout ça, tu vois, bimi, moutou est venu combattre, on a Jacob, moutlanga Kishi, na Suisse. Master Talabor, Negani, Zela, tu côté laboratoire. Bouh! Tu vois, bouh, Kabilo qui est belé dans les réseaux sociaux, hein? Tu vois, tu vois, à la fin du mois, pendant que salaire, tout ça, la caravane. Ils ont appelé la présidence. En principe, tu as dans ma casse, dans l'équipe, dans le laboratoire, tu as tout le monde dans Facebook. En dehors de ça, tout ça, la communication, tout ça, tu as un bureau d'études. Bamusou na pote, bamusou na kin. Contre les tox dans les réseaux sociaux. Dans le journal de Maki, il y a Genève. Je suis Betty Bor, voilà. Tu as banou, il y a d'autres hommes qui sont originalité là donc originalité là ils allaki ba changer ba fente ba beti biloko pona Fachi oh Fachi a escroqué mutula to zongi si to côté laboratoire to so mérité donc kara mukena za ngo no fona bwa kango faut pena siko engunduka ba pine minene poto sa bulo taka bona suka mama menza makosunga inchallah je crois kala mingi te. Donc voilà, et en collaboration avec le ministre près le président Nana Manouani na Kyumba. Ah, pardon, sorry. Voilà, yeyuti. Hein? Nana Manouani na Kyumba, ministre près, donc tout près, le chef de l'État. Fachi asala lisusu nini. Nini Fachi asalite. Vous avez moi sur azali ministre professeur na inikini atangisaka na ba université mon côté ebele donc azapena mumbala na pai kongila pays sans est pai ne ba ko pays le mot est pai kongila mumbala chef de l'état qui kozwa na mboka na bango ata mutu na komata gouverneur te na mboka na bango Fachi beto ko zoye kuna na pai kongila musika kota masima nimbo koti na zamba ko kende kuno bungi ozonga te Fachi ake azumwa na mwasi bozo mona oyo akomisi ye ministre près donc pembeni na yi do Fachi mutu akasai azu mutu ya bandundu aye atie pembeni atiki tous les kasaye biso kutu bantando kutu atali bisote azumwa na mwasi oyo a commissaire excellence, à l'homme madame simple, a commis son excellence, ministre paix à plan en pambater, à la ministre près le président de la République.
nini facha salite mutaboui boko kumisa ete mutaboui boko senge merci te loba ko zala ndoki pour me rappeler na butu et puis moi si on peut compétente à likambo excellence nana manouanina talaka mwana moi to tanisa ba mbiaka ba papa mbimala université ado préparer à venir là-bas. Parenthèse, pardon, Naleki, merci, sorry. Excellence, mes respects. Voilà, chers internautes, les cambouis photo, botika kokanga photo, il y a chef de l'État partout, et puis qu'on publie, bon battre là, botika qu'on peut pour ça la défense des coloniaux. Pour répondre, Batouya Kastanga, Batouninga pour na nombre de conseillers, chef de l'État, Baleki Belé, national banc de émission, répondant bino déjà, je crois, Boyo Rati. Mon konzambo, quand je suis conseiller, on a comme le cola, et ça, le gouvernement parallèle. Le gouvernement à part. Parce qu'à ce qui majorité dans le Parlement, il y a la cohabitation, soit coalition, na FCC. Donc, majorité, vous avez la bango, et vous avez la passi, bon, nous avons bakal. Il y a un conseiller belé, à chaque fois, CP. Donc, CP, donc conseiller principal, à chaque fois, l'équipe n'a pas conseiller, monsieur, c'est le gouvernement. Vous comprenez? Donc, bazar qui est belé dans le sens où. Donc, tant que chef de l'État a moniqué, idée à ça qui n'a dans gouvernement parallèle et simbiti. Ba conseil ngo pe ba yawa ils ont la banque chez ba utaka likolo ba ye ba ekuta na soupe donc ba landi soupe ba mitu ya présidence okela kinkole yango okende boye yango mokonzabi bon na osani ata ba conseiller déception ata la gouvernement déception atikali na kati alekibwisa pimpa collision aboumi coalition asali union sacrée yango boni ba conseiller wana mingi bakuta la route na président le société on va ça ba conseiller sur ba boumi na bango na bana na bango parce que président pe na minute moya bois ki sa bango ezate mingi bazaka wana quelques conseillers à récupérer bango bazali pe la bazaka na ye mais la plupart mingi ba komaka ba conseiller ya Congo parce que déjà gouvernement et comment on va faire? Vous comprenez? Katanga oye. Bana ya Lubumbashi oye. Non, non, comment Lubumbashi te je crois là nana manouani na son excellence to ya Lubumbashi bomo nanga en live. Boya ko yambanga à l'aéroport après matin je crois to ya Lubumbashi. Merci. Vous comprenez hein? Voilà. Je crois na expliquer bino. Mamou national ayembi bilan médiocre catastrophique ya FCC. Vous avez chance bango exact a futa l'arte. Donc wana ezali autocritique ami yembeli. Bon moi na pas cité nzembo wana ayembi na yeba réalisation bilan ya FCC. Merci Mambo national ou la kisi batundenge bojira ki mboka. Merci en tout cas. Mamou Salam Moussous, ça là c'est pas album, on est qui single, ça là c'est pas album parce que aux angisi et loko moko, aux angisi détournement, makamba banque awa, banque en dimer aux hommes sambongo. Merci en tout cas la banque en dimer aux hommes sambongo, donc détournement, makamu jango asali awa. Yango de aux angisi lanzembo wana, yemba, ça là c'est pas album. Accident moi circulation ça là bien dans ma campagne lelo, na les ganzela wana taso ki bato bakufi, ma propre information lobby. Restitution, changement, chers internautes, ezalaki mutoyibi, bakangi ake makala, mbongo etikali. Mais décision kweyi, sikoyo dans les sociétés, oyibi, batali ba bien ozalango l'État saisir ango. S'il faut voter à bateki, bazong simbongo l'État. Bolandinga, bosenga ki yango wana pe ezosala. Tokena IGF alobi nini, chers internautes, IGF alobi na Katanga ko bakoti na Katanga baki kokuta péage et salami kuna ya kala ba mituka oyo uta ba Zambie ba nini ekota ke futa ba droit na ba minéraux ba nini mbongo péage des millions et bungi nani responsable batangi Moïse
na Richard selon l'information de na IGF. Donc on a convoqué na Moïse na Richard ba expliquer devant l'État mbongo ya l'État ekeye wapi, mbongo ya péage, mbongo ya mabele eke wapi. To peut s'attendre à temps beaucoup de détails dans l'émission Isa Pouya. Chers internautes, pour nous clôturer, tous les informations mon quoi futur président, ceux qui sont candidats à la présidence, à Soki na Israël, ceux qui sont na FIFA, à sa déclaration en anglais. La moni na Facebook ya yindi batunyo so anglais wana yangote wa. Mutalobi na ye alobi beteli pe maboko. Mais na anglais wana ngana yoki kaka thank you very much. Ponga lo balanga mi kintano. Anglais penza ndi mwanka. Mais na anglais wana ngana yoki na nga thank you very much. Mutalobi ne bandeliti na suka abeteli maboko. Na yoki na Facebook yindi. Oh anglais wana matoi pasi. Oh bon féliciter après mutu. Mutalobi quand même. Mais ne balobi ki comme la président de la République anglais wana nde penza yangoti. Bon ngana yoka anglais te. Ngana yoka langa français, na yoka langa kintandu nanga na lingala. Mais na yoka anglais wana mot de la fin thank you very much. Je crois réponse de quoi thank you very much too. Bon wa. Tolanda monanga. All over the world. He wanted me to be arrested with not doing anything. I went back when the regime changed in 2019. I think if you go on YouTube, you can see how many millions of people came to welcome me because of my job which I did at that time. And now that we are getting closer again to another election, they again attempt to block my run, but this time using my father Jewish as an excuse, a proof for that I can't be 100% loyal in my country. But I'm sure that exactly as you all come here to support freedom and tolerance, you will also all support strongly the freedom of the people of DRC. I very much look forward to work with all of you for the benefits of our nations. Thank you very much. Et monsieur Sili, na caméra, ezalaki nga moko. Na réalisation, ezalaki nga moko. Décor, nga moko. Présentation, nga moko. Montage, nga moko. Mixage, nga moko. Maquillage, na tchoko to poudre te, mais elle moko na tchaka, nga moko. Mise en ligne, nga moko. Donc nyoso, nga moko. Munumoshi, le Thomasala, mbasi to monana. Merci na Mukishi, Jacobs, na Suisse. Merci na Céline. Céline Yazali Bongo. Par sec. Yanani. Ah non, Robati. Céline. Par sec. Yanani. Par sec kaka. Bon deviner. Par sec Yanani. Lobby. Merci. Goodbye.